Tendance ya mboka na biso parce que histoire et bandi kati na ye yende mutasalaki abako yango nde mutememi biso na indépendance na koloba que sans Nzezalandu il n'y a pas d'Abako, sans l'Abako il n'y a pas le 4 janvier 1959 et indépendance il y a Congo et witi na Bako parce que papa na biso azalaki fédérateur asangisaki ba Congo nyonso baloba liloba moko liboso ezalaka problème entre parce que papa na biso azali formé par ba jésuites bakasavubu baza formé par les pères des Scouts donc babandaki koyokana te les enfants formés par les jésuites na les enfants au bazaki formés par les pères des Scouts. Mais papa Nabiso, en tant que fédérateur, a quelque convaincre Bakasavubu, bateau ya bas fleuve, ba intégrer mouvement et à Bako. Yangoana, Kasavubu a qui ko intégrer à Bako. Bon, on a 55 Lumumba Gouta Zalaka Nanute. Parce que combat on a Batubabandi, combat c'est Nzezalandu et les Kasavubu. Bangonde Babandi, combat il y a indépendance. Le Lumumba Zaki na moi redevabilité moko vis-à-vis à Bako. Parce que tant que papa na biso, tant que table ronde, Lumumba Zalaki te. Lumumba atikala na mboka. Na boloko. Yenge matondo ingeta ndenge na mesana kopesa bino mbote balobi ete kozala patriote eza pe koyeba ko valoriser o ezali culture na yo ngai ya bino Trésor King Bukele Kolo Congo ndenge babenganga na monoko ya mboka na ngai Bomengo Mokonzi nazali mukwa Congo esengo etondi lisusu kozala liboso na bino na nzela ya lokasa oyo tolobela bobiso boyebi ete masolo ya tolobela bobiso ezali masolo oyo tokotaka vraiment na mozindo ya koyeba bobiso ebandi wapi to bobiso ezali nini esika wapi tokundolaka masolo ya Congo lelo tokobeta masolo ya batata ya lipanda oyo babengi na lopoto bapère de l'indépendance balobi bazalaka ebele me na libota tata azalaka kaka be moko nde na masolo oyo toye kokundola toyeba tata ya lipanda azali nani. Mais bokolanda biso na Océan du Congo na Vision News pour nazanga moko te nazali nandeko na ngai Océan du Congo ope na pesi mbote ya mbona pesa mbote na bato otoza na bango na kati ya esika oyo mbote Océan du Congo mbote bandeko balandi mbote na yo Bomengo Mokonzi mbote encore une fois na bino nyonso vraiment bozolanda biso partout dans le monde pambate bosengaki bolobaki bolobi en tout cas histoire oyo ezali bongo malamu yango tolobaki ete bazora histoire na source ndenge boyebi kaka eza chaîne na bino ya Libération Océan du Congo toza na Vision News en tout cas matondo ekomela bino bonso bao bokozwa biso na mokolo mwa lelo tolobi tika ete nzambe ya lola ayebala kopambola bino baabonné na biso en tout cas encore une fois que Dieu vous bénisse pe na bino bato bokozwa libako ya kolanda biso du début jusqu'à la fin vraiment naza kosenga bolanda yango na bokebi soki bolandi yango na bokebi ekopesa mwana nyonso ya Congo mayele ndenge tobengaka ba Congomani pamba te bokoyeba lisitole ya Congo euteli wapi ebandeli wapi pe pona nini tozali kosala etumba ya mokolo mo lelo nde nalobi lisusu matondo ezongi epai na yo mwana mboka Kinge Bukele Bomengo Mokonzi matondo pe litondi na bayeba lobaka lingala na pesi mbote pe na ba oyo toyambi na esika oyo mbote ndeko papi mbote tobenga ndeko papi Nzezalandu pona nini Nzezalandu Nzezalandu ezali kombo ya papa na ngai papa na nga kombo na ye Edimond Nzezalandu wana eza nona poste noto esangani nyonso eza non kaka papa prénom Edmond Nzezalandu nde kombo Nzezalandu nde kombo tokobeta masolo ya bapapa ya lipanda ngai na kobanda nanu mpo nalingaka kobanda émission na ngai likolo apres tobanda kokita bino na libota bapapa ya lipanda bazali boni mpo na bino bon bapapa ya lipanda bazali ebele mais
papa na biso Edmond Nzezalando a joué qui rôle mingi na kati ya makambo ya etali indépendance. A joué qui rôle mingi. Mais na kotanga mokanda moko na tangaki ye moko de son vivant comme les vrais pères de l'indépendance. Pour na nini a s'autoproclamaki les vrais pères de l'indépendance. Azali vrai père ya indépendance ya mboka na biso. Parce que histoire et bandi kati na ye yende mutasalaki abako. Abako yango nde mutememi biso na indépendance. Na koloba que sans Nzezalando, il n'y a pas d'Abako. Sans l'Abako, il n'y a pas le 4 janvier 1959. Certainement pas l'indépendance au 32 juin 1960. Asali Abako ndengeni tokota mwa mukena lisolo ya Abako pona tikape motuna epa ya ndeko nanga océan o azali na plateau. Asali Abako ndengeni tango mondele ayebisi moto mwendo nyonso bosala parti politique oto ebi na 1950 na bane 50 nde aye kosala Abako to Abako banda ndenge. Histoire ya Abako et bandi moi kala avant les années 50. Histoire ya Abako et bandi na 1943. Tangu ye asalaki un brillant exposé dans grand séminaire ya Maïdi, asali exposé ya munene batu bayaki de partout po balanda exposé wana. Asalaki exposé sur le royaume Congo, sur le Congo d'Yantotila. Professeur nae Van Wing ye asalaka étude ya ba Congo. Tangu makanisi ya Nzezalando ekutani na ya professeur nae, professeur ne ayebisi na 1943 lokolo osali exposé oyo yonde mutoko mema yonde mutoko kamba ba Congo. Idée ya Bako ezaki idée déjà depuis 1943. Tango asali exposé wana nde yango wana ememaki na makanisi ya kosala Abako. Ya kosala Abako ayeko créer Abako na 1950. Tango a créé Abako, ezalaki d'abord une association culturelle parce que na tango akala moyen bosa la partie politique ezalaki te. Autorité coloniale a pekisaka ba parti politique. Ezalaki miwe na association culturelle, mais babandaki kolobela politique. Tango asali Abako na 1950, na 1951 ayeko sala ayeko créer Congo Diangunga, journal oyo ezalaki support ya presse ya Bako pour na ko véhiculer message ya Bako. Na 1952 ayeko sala test en manuscrit. Ba test pour bazwa agrément pour na Abako ekoka ko fonctionner. Nde na 1953 ayeko bima na courrier africain. Na courrier africain na net na journal officiel ebimi na courrier africain et a reconnu par l'autorité coloniale. Nde ayeko reconnaître association de Bakongo. Association de Bakongo oyo lelo tokoloba emimaki biso na indépendance. Association de Bakongo anezaki ka Bakongo ya République démocratique du Congo to Bakongo ya Angola ya Brazzaville na ya Gabon pe bango bazaki na kati ya association. Au début ezalaki association oyo zoro kamba Bakongo nyonso ezala ya Angola ezala ya Congo Brazza ya Gabon na ya biso awa ya Congo démocratique. Congo belge. Au début à la fin. Bon, à la fin, si avec ça la lingomba wana ya Bako. Mwana mboka nakota na mwa likambango pamba te nazalaki na mwa mituna ya ndeko na ngai eko banano. Likambo yango tolingi osembola malapo mama ya likambo evandi wana. Na métissage ndenge balobaka na lokota ya français. Pamba te komona Bakongo ya Brazzaville bazali. Pour lelo malgré tozwa lipanda mais ma babuku elle est belé ba acte indépendance na biso tikino lelo to yebi bisike ezalaka te livre d'or na biso to yebi bisike ezalaka te pe ali na mokanda o eza na 14 pays oyo ba kolon na biso ba belge basangana na bango batalaka likambo ya Congo tikino lelo donc to zongeli bino pamba te na bokundele likambo la pamba te tumbe ali makasi tikino lelo zo mona Congo
po ezokende ti mosika koloba ete oyo bapesaka le 30 juin na maboko ya Lumumba yali babikanda ya malonga te ndozomona mboka na biso yali likambo lango moke 14 pays wana efe siéger esambaka likambo ya Congo yango moni Congo eza mpenza na bosombo yango te. Est-ce que oza sire ke bapapa bakabwanaka to mpe indépendance ya Congo euti na bamboka wana lokola bango basanganaka atake ba Congo mpe bango babundelaka Congo yango ti lelo Congo ezokendeka na réclamation ya bamboka bapaya? C'est indépendance ya Congo euti na bako parce que papa na biso azalaki fédérateur asangisaki ba Congo nyonso baloba liloba moko. Liboso ezalaka problème entre parce que papa Nabiso azali formé par les jésuites. Bakasavubu baza formé par les pères des Scouts. Donc babandaki koyo kanate. Les enfants formés par les jésuites, non, les enfants au bazaki formés par les pères des Scouts. Mais papa Nabiso en tant que fédérateur a quelque convaincre bakasavubu bato ya ba fleuve ba intégrer mouvement ya bako. Yango wana Kasavubu ayaki ko intégrer à Bako. Bongo ba Gabonais, ba Congo ya Gabon, ba Congo ya Brazza, ba Congo ya bon, na likambo wana ba Congo ya Gabon na ya Brazza bazalaka te. Mais donc wana ezalaki likambo ya ba Congo ya awa ya Congo belge. Papa pe azalaki mingi na mwa ba frontière wana na ba Brazzaville. Oui, papa akendaka otanga na Brazzaville. Atangaka na Brazzaville na 1939. Tango ake Brazzaville ake kokutana na le premier président de la République du Congo Brazza, l'abbé Philibert Yulu, na révérend frère Roger, place ngai na vandaka pe panaye, pa ya frère Roger. Yetanga kutani na l'abbé Philibert Yulu, yende muta encadra ki ye atieye na séminaire ya Mbamu. Mais tangu papa na ye bakutani na père Van Wing yende ayebisi père Van Wing ngai mwana nanga azana Brazzaville. Père Van Wing comme azalaki fils ya Léopold II alobi bino parce que papa na ngai azali descendant ya roi Alfonso Ier dans azana makila royal. Alors père Van Wing ayebisi koko na ngai père Jean Landou ayebisi que mwana na yo azali na makila royal. C'est mieux olongolaye na séminaire ya Mbamu azonga na petit séminaire ya Lemfu. Yango salamaka papa zongi na petit séminaire ya Lemfu asisi ba étude na ye ndake kokota na grand séminaire ya Maïdi. Tango asilisi kuna asalaki exposé moko ya munene. Exposé wana ba Congo bayaka partout. Ko pona kolanda exposé wana nde alobelaka makambo etali le royaume Congo. Yango wana père Van Wing ayebisaki ye yo mission ezali il faut réunir ba Congo. Yango na 1950 nde aye kosala abako makanisi wana ezalaki depuis 1943. Donc na kati ya lisano na ye wana ntango bakosala ya ba Congo akokende akoloba akipaki nanu penza teke mokongo ya wapi azaki no na souci ya oui kosangisa ba Congo. Après tango azui leadership amoni ke eloko yo esengeli evanda sikoyo na mabele ya mboka voilà eza ndenge wana mokonde boyo kovanda ba Congo mususu bapesaki maboko bakabwani yesu ko atikali na bandeko na ye atikali na bandeko na ye. Donc tolo bake indépendance à Congo ezali pena 100% les ba Congo oyo ya biso ya ba Congo central indépendance ya Congo ezali ba Congo wana mutako sayote Congo Brazzaville te ezali ba Congo nde mutu bazaki na makanisi ya indépendance parce que déjà premier voyage ya roi Baudouin na 1955 tango aye bakutanaki na lingomba ya Bako nde basengaka indépendance immédiate déjà en 1955 mais la Belgique a hésité à kopesa indépendance wana. Donc basengaka déjà avant. Basengaka déjà indépendance immédiate déjà en 1955. De tolobela 1955 olobi basengaki indépendance immédiate. Kombo ya ba Congo tango toko ba Congo eza na bamboka ebele.
tango mbuta nzezalandu pona lingaka kobenga baoba mbute po baza bakolo mbuta nzezalandu tango aye kosangisa bakongo ba problème nini azwaki na bamindele po bakongo wana mokongo na mokongo azaki na mboka ya mondele oyo bandaki kodirige bakongo ya Angola bazaki ba portugais bato bandaki kodirige bango ya Brazzaville c'était des français ya Gabon c'était des français ya Congo na biso ezaki ba belge lisanga ya alliance parce que tout le monde association po ezaki alliance de bakongo kosangisa bakongo bamindele bagobaki yango donc bandimaki yango na facilité to et créer là qui est ba problème bon na likanisi wana bango basalaki ezalaki association culturelle donc ba miwaki yango ezalaki parti politique mais ba miyango na association culturelle pona munde ba flouer un peu mundele pour mundela comprendre té mais ba banda ko lobela politique donc politique e banda ko lobama na kati wana donc bazalaki déjà na makanisi pona kobongisa mboka pona ke mboka kende liboso bazati na baba très bazalaki te parce que lelo bokoki ko toyebi makambo ya Kongo nde kendaka bokoki kozwa bolongoli bato bobite po mundela yeba te tolobaka monoko na biso est-ce que bon na lingomba nyonso ba traître bazalaka mais na kotanga kombo wana nde na koyeba te nani atrahisaki boye na boye mais na lingomba nyonso ba traître bazalaka kaka yo moko yebiso bosali lingomba na kobenda mwa maloba na tokeneka na place lobi ya ba traître wana ngai na yeba na lobi lokola bande ko balandi to ko beta ni citoyen ya Congo na mwana ya patriarche héritier hein nzeza lando bolanda vraiment na bokebi pambate histoire ya Congo fondamé na mensonge belé donc to ko yebate nani père de l'indépendance nani azalité au père de la démocratie nani mais to landa nanu soki omonike eloko moko yo poza nango yaka kubakisa po toza na besoin penza ke batu bayeba pe batanga biloko biso to koloba boye mwana mboka c'est que na kokende ba congolais ba parti politique ya yekolo Congo et botami na ba parti ezaki ya masano pourtant ozolo ba culturel cela veut dire ezaki bato la bato na ba ko sakanaka parce que na mboka biso ezaki ba Congo te bosiko bandeko wana mususu bazaki ko yoka ndenge nini ke abako eke liboso ba bangala baluba banani siko na bango wana bango bayokaki ndenge nini ke d'un coup abako ezui monopole OK bango pe bazalaki ensemble na kobinaka parce que ba concurrence on ezalaki ba Congo babini ba association bayanzi ezalaki ba association ya bangala tout ça ezalaka nango mais abako azalaka na avance koleka ba association wana nyonso c'est que ba mindele ba privilégié qui ba Congo ba inaki ba tumususu ezaki ndele te ba privilégié ba Congo te mais ba Congo ba bandaki ko réclamer l'indépendance bazwa indépendance biti nango ezaki ndo bango basaki souffrant to ba Congo basaki ba guerrier to esprit moko ezaki na kati na bango ba ndako mona ke lesa leo to kotika na mindele te poni to yoka ba okata ba maboko bazonyokola ba tunabiso to ko mona bongo te et les autres basaki na ba okaka ko vanda bongo po to yoka pe chombe te abako azaki na makanisi ya kosangisa azaki na makanisi ya kosangisa parce que na 1958 congrès moko ezaki na Kisantu esangisaka cartel abako pesa na MLC Kalonji donc basalaki cartel wana nde na cartel wana nde basengaki indépendance immédiate discours te Lumumba azalaki te na congrès ya Kisantu Lumumba azalaki te bon na 55 Lumumba kuta azalaka nanu te parce que combat wana bato babandi combat Nzezalandu et les Kasavubu bango nde babandi combat ya indépendance tokoba tokoba c'est en tout cas c'est na kati ya makambo yango mais eloko moko nda assisté na congrès assisté ngala ko ke na congrès pe na kutune question pour toke na congrès wana 58 président Kasavubu a commis déjà président ya Bako to kaka papa Nzezalandu aza président payé pour moko président national to yepé président fondateur papa Nzezalandu a dirigé à Bako de 1950 à 1954. Tango a régularisé le statut de Makambu Nyonso na kati ya Bako parce que yazalaki visionnaire.
azalaki na vision ezalaki mboka ekoma un grenier économique à développer mboka. Il y a na makanisi, il y a développement, il y a homme d'affaires. Tant amoni que il faut tout développer mboka. Ba eko sala élection na kati ya Bako na 1954. Tant ba eko sala élection, yé choix na yé parce que moni parce que à Bako ezaki likambo ya grand cataracte. Ezaki ebotami na cataracte dans Madimba. Il fallait qu'on intègre batu ya ba fleuve bakota na Bako. Alors, il y a choix na ye ezaki porté na président Kasavubu. Marek ba élection salamaki mais apportaki choix na ye na Kasavubu. Il a cédé poste na ye, il y a président de la Bako. Donc président fondateur a cédé président. Atikali fondateur mais atikali toujours pembeni ya Kasavubu. Ti en 1960, bazaki toujours au moment de la photo, ils ont témoigné, Nzezaland était toujours pour toujours pembeni ya Kasavubu. Nandenge misusu batu misusu bazoko lobake non, tata wana Nzezalandu atikaki ya Bako ke atombaki faillite. Nyonso wana ezali lokuta. Papa na biso azalaki toujours pembeni ya Kasavubu. Ba photo ko témoigner. Et d'ailleurs, papa na biso yene mutu azalaki chef ya délégation na table ronde ya Bako. Ba livre ezali et ko témoigner ko lakisa que non, yene mutu amemaki délégation ya Bako na table ronde. Toye ko tuna lisusu tokota kaka na kati ya makambo wana Abako yeko koma parti politique na nini? Abako est comme un parti politique en 1957. Ouais, déjà papa Longwe président ya papa za sous président il y a ACD qui donc sous président il y a association culturelle te Abako donc tant comme Abako parti politique ouais déjà président Kasavubu mutasali comme un parti politique. Donc Abako tant Kasavubu bazui Bokonzi a commis président ya Abako a memi Abako na 57 né comme un parti politique. Oui, Abako est organisé même les premières élections. Où Ezaki organisé dans Léopoldville, na Tangoana, Ezaki Abako. Abako n'est pas remporté qui va siège nyoso na Léopoldville. Au moment où ba bourgmestre, il y a ba bourgmestre presque il y a ba commune, il y a Kala. Au moment où Ezaki Abako n'est pas gagné qui l'élection wana. Toye. Mais na nini président Kasavubu bazaki bourgmestre. Na 57. Na 57. Elle a organisé un parti politique. Avec comme bourgmestre ya Dendal. Voilà. OK, merci, continue na. Toko tuna eloko échec ya Bako na élection esika otomoni wapi PNC eyoko bima liboso azui ba député ebele Abako azui ba député moké. Pe tokomona na PNC batie président fondateur c'est Lumumba. MNC ou bien PNC? MNC. Voilà. Motazo qui vraiment banine be na ba lien na ye. Na ba lien na to komona ba mouvement ba parti ya mulele na kati, ba parti ki zenga na kati, bango nyonso bazaki ba lien ya na. Siko échec ya Bako ezakini ba bandeli suko yokana te, yango esalaki ke bakoka kosangana baninga te ba parti musu ya Congo etikaki bango pour le tribalisme, tout ça qui n'est pas tout le monde qui est le monde, sangana qui n'a pas parti belé. Ouais, ça là qui était azwa motu, azwa pe ba député belé. Parce que pour nani na Bako, azwa qui ba député belé à l'époque. Bon, la question wana, le MLC Lumumba, bangonde ba gagnaki na ba lié na kati ya parlement. Mais à Bako et rendra service PBL vis-à-vis de Lumumba. Peut-être bon, ko échoué, wana na koki vraiment ko mais MNC Ndemutu et gagné qui élection. Pour na mona ki ngote kezaki par rapport ya mindele pour na ko diviser ba Congo ba za la unité parce que indépendance tabiso zaki mambuto. Bon, nous on appelle cause à l'appel une des causes, mais le Lumumba zaki na moi redevabilité moko vis-à-vis ya Bako. Parce que tant que papa na biso, tant que table ronde, Lumumba zala quitté. Lumumba a tikalaki na mboka.
na boloko. À Bako, papa na biso nde basalaki ke Lumumba a regagné table ronde pour bazala esika moko pour prononcer l'indépendance. Est-ce que na kolobate que Lumumba zunguya na place ya élection esika wapi batu tout bakomi kotala Lumumba siko pour comme on a déjà que azuba député belé et kolakisa ete Congo a komi père. Bon place on a pe na koloba que nini Léopoldville ezalaki capitale ya Congo. Ezalaki pe politique. Pour na Lumumba malgré que bazaki majoritaire mais apporta ki choix nae na Kasavubu que azala président normalement c'était Bolikango n'impengo za président de la République mais apporter choix na Kasavubu parce que Léopoldville na erone ezalaki fief ya Congo. Ezalaki politique pour na ko éviter ba désordre et c'est mon anga elingi ezali pa makasi ke na kotala par rapport ya papa na bino na lelo na etumbo bango babundaki nango est-ce que vous allez fier ya komona ke za continuité ou bien bomona ke etumba wana ezozwa penza saveur nango te il faut to zongela ko bunda lolenge papa na bino babundaki to pe bozomona ke tozo réussir Congo na bino parce que to benga na bongo parce que za histoire papa na bino to ko beta lelo bon papa na biso bazaki na mentalité différent na mentalité oyo toujours mona lelo na politique bango bazaki batabwanya bazaki batamayele bazaki avancer par rapport ya ba politiciens oyo ya lelo soko tangi livre ya Bako de 1950 à 60 soko tangi ba makanisi oyo bazalaki nango pour na mboka kokamwa oloba me bato bazaki ba universitaire ou bien donc bazaki na bwanya ko sakanate babi batangaki pe mingi penza te bon papa azaki na papa tangi papa na biso ayaki kobela parce qu'il fallait il était inscrit na université grégorienne na Rome na biso donc bazalaki ba patriotique donc balingaki mboka bayaka kozwa mbongo te na politique te bayaki kozwa mbongo te bazaki na makambo wana bazaki kozwa mbongo na politique te bazaki vraiment na makanisi ya ozala na bobangi te pamba te ezali lisi to loko beta eko édifier bato ebele pe bato mosusu pe bakozala na lokoso ya mbongo bakoyeba lolenge ni balongwa pamba te tokomona etumba wana so toyeko luka beleza pamba te parce que lelo mituna nange ezali beemela ngi oyamola natuni par rapport etumba ya bapapa na bino ndenge babundaka na oyo kobundama lelo Congo wana ya époque ya patriarche na biso papa Nzezalandu papa Polo netumba la bango basaki na président Kasavubu na Congo komona lelo est-ce que idée na bango memaki pour la libération yango yo to kokoma ba ko landaka ke tumba yango to pe tumbe baby bon la place wana na koloba ke etumba e baby parce que na époque na bango donc bazalaki vraiment na bolingo mboka bazalaki pour la patrie bazalaki ba patriote balingaki vraiment mboka et avancer et kende liboso donc raison pour laquelle Romona papa Nzezalandu a créé emploi a créé ba entreprise et belé pour na kopesa misala oya zui kanyaka ipa ba mindele te azui kanyaka pa ba mindele te asaleli ekolo na ye bona ndeko mona ka lelo soko ko pesa ba kandia ekolo ko moto ba politicien conseil en tant que mwana moko ya patriarche papa na ya bunda ki etumba oyo parti ya papa na ye nde lelo memi biso na indépendance nini ko yebisa bango na kosenga na bango balanda exemple ya ba père ya indépendance po bango nde balakisi nzela donc bango nde faut balanda ba père ya indépendance balanda ba idée o bango bazalaki nango ngai na za na yebi ete oseya vraiment ke na lombango po totala déjà porte ya robima libanda mais ngai na obimisa bino libanda te nazongi biso na katanda te tozonga nano na katanda si sa mutuna no po na moni okomi kopesa ba déjà ba conseil mala linga no to tuki to conseil ko ye traité na conseil oya katikati na yebi ti na nini na lobi yango pamba te okomona te ba ko sepela na ko monte ba ko sepela te parce que il faut ezala kapasi kolanda ke bato moko basalaki eloko na bango nangaki na ba regret na bango soki ba regretaka tanga bamona na Congo mais nako comprendre que ba regretaka po bana muso bakoza pe mafu mais eloko papa langa bâtir tango ba ko bebisa ngo il faut ngana zala na résister na mabe wana yango na tuni bango pe so bazala na idée loko langa
que makila nanga et ça la kaloko alomumba. Bon. Bon, bakonzi. Bon, bakonzi alelo nanu bakutani na bisote. Mais eloko kaka na sepelaki na makanisi ya président Martin Fayulu nenga lobaki que kombo ya Nzezalandu il faut la enseigner. Il faut bana bayeba Nzezalandu asalaki nini. Na makanisi ya président ya assemblée provinciale ya Congo central nenga lobi que l'année prochaine na 45e anniversaire il faut tout ça la papa Nzezalandu monument dans wana ezali vraiment esengo mingi ya royo kango na monoko ya président ya assemblée provinciale ya Bakongo. Esika bakunda tata batu bakenda kotala yango to babwaka ye lokola mboma moko babwaki soki ekobota nzete soki pe kobota te kufi to tiki ya. Bon, na rozala mingi reconnaissant vers président Anatole Matousila ye azali le seul o akendaki kotala place bakunda papa Nabiso. En tout cas toko remercier na geste ya salaka akena rotika gerbe de fleurs na tombe ya papa Nabiso. Nako sukisa na motuna nga pona tika Océan nabi ke ana komiko papa kanga sentir pour vérité ba mascara ngote vérité za ka vérité d'autres gens qui nga fandi ba yabi ke vérité febi ba papa ba komi na bokonzi abako président na présidence ya république papa komi ko perdre ba bien na ye elingaki kolobani abako na présidence de la république fondateur ya Bako, président fondateur ya Bako a commis ko perdre ba bien na ye. Biloko na ye ba commis ko kanga elinga ki kolobani. Bon, nalikanisi wana na koloba boye. Makamnyoso e bandaki na 1971. Papa Nabiso azaki député national depuis 1960. Akufi pe député. Papa asalaka motion. Tango Mobutu a changé comme Zaïre. Papa azaki contre changement ya kombo Zaïre. Alakisi que ezanango na tina moko te ya ko changer mboka na kombo Zaïre. Raison pour laquelle président Mobutu a ponaye a sepelaki na ndenge te que papa salaki motion wana alandeli ti na kokoma na ba mesure ya zarianisation abotola babiloko na ye. Donc, na époque à président Kassavou va perdre te loko mokote. Na époque à président Kassavou va perdre loko mokote. A perdre na époque ya président Mobutu. De Mobutu a roboto la imprimerie wana ezaki imprimerie munene. Ba africain ba bana ko ya ko sala ba impression na kati imprimerie wana. Ezaki na plus de 600 travailleurs et 40 expatriés. Imprimerie Nzezalandu a créé en 1961 imprimerie Concordia. Et tango na 64 papa azalaka nani na 1964 ye azalaka na banda ko occuper poste ni na beaucoup. Bon, na 60 papa azalaki opérateur économique, azalaki homme d'affaires, azalaki na ba à part qui homme d'affaires. Azalaki député national, azalaki député national. Député national. Oui. Kasavu bako kende ya azalaka nani. Kasavu bazo kende. Tapo Kasavu ba longwe pouvoir ya azalaka nani. Atikalaki député. Député. Et ça la kende ngeni komona abako ko perdre pouvoir Mobutu ko tikala na place wana. Déclaration, est-ce que beaucoup de choses en a discours, déclaration, il est resté à Kinshasa, voir Kasavu partir et Mobutu. Bon, Azaki na Kinshasa, Banini et l'autre côté silence radio. Bon, et ça là qui bango kakapasi parce que bango bazaki ba démocrate, que ba boto la bango pouvoir boé, ba sepela ki bango ata mokete. Ba tota na marche te. Te ba benga ba tota na marche te. Parce que yaki pouvoir militaire, yo que ça la marche ndengeni. Mobutu azaki dictateur, ok, ça la marche au Bobi Makaraboy. Mais ils ont regret parce que les avaient 5 ans, il fallait organiser des élections. Mais Mobutu a eu ça la coup d'état. Pour Nabango, ils ont regret. En 77, tant que papa a couffé dans condition. Bon, papa a couffé dans ma campagne politique. Car les Camerounais ont eu ça qui bino na motion au ya salaka. Na 71 yango ne memela ki liwana ye
océan bande ko balandi et ko sala passe pambate bo ko tala ete mitu et ko kende les citoyens ezali passe ba yi kongomani to serrer sentir to longola ko lia kanyaka to longola ko kumisa bakonza lokuta po ete mboka na biso ekende liboso mona mboka ngabe na ko zana mitu na makasi te parce que toza na posa ete bato baye ba les citoyens posa na ngeza ezali nini ke koloba plus po to okene vers lipanda oyo lelo nga na lobaka tozwa lipanda te pourquoi yo zalaki te mena ko zala ba papa na mono zala kati ya histoire wana yango to okena pourquoi ba papa balingaka te ke tozwa totalement ya indépendance parce que ba pesa biso indépendance politique et non économique c'est ça aussi cause le problème siko eloko ni esalaka bango ke baboya tozala réellement indépendant to longwa na ba mindele to boya na ba est-ce que ba yebaka te ke contrat moko ezalaka ya 14 pays o ezo simba et puis pourquoi bandibaka indépendance politique batika na économique bazwa ngote te batu ba yebaka te na table ronde tozaki na table ronde politique na table ronde économique donc tant on jouit indépendance ba belge ba tikelaki biso politiquement oui to travailler économiquement bango batikela c'est ko poni ba lita ke société bon ezaki au but ezaki d'abord ko jouer indépendance d'abord bon sikoyo tango bofanda na papa ko solola papa bande ko yebisa bino nini to suki awa to suki to sali to lembi po ete bato ebele balobi papa azongaki penza sima na mwa etumbala yango balobi azongaki sima atalaki mingi makamune etali mombongo bosiko po alâcher politique ndenge wana abandaki koyebisa bino nini et puis ata moko na bino na tango wana bandaki kolanda papa te na sima po azwa relève tango papa lembi ya kota mwana penza bozaki pe na posa nango te bon papa formaki bana na ye a formé bana o bazaki pe na poto o batangi ya Jean-Marie azaki na poto ya Régine batangi na poto na ba sœur nanga misusu a formaki bango po bazwa relève après mais malheureusement yo mo yedi mboka tozaki nango dans Mobutu akabotolaka ba bloko na nyonso donc moyen to évoluer pour lâcher wana est-ce que maloba ki na biloke un jour dans l'avenir bino pe bossa la politique ou bien bino moi je suis fatigué voilà par rapport à bon nga azaki na mwana muke tango papa kufi nazaki na 5 ans na 77 nazaki mwana muke mais nazomona image na ye mais nazaki mwana muke bon histoire nyonso zo relater biso ozongo kala kotanga babuku na kotanga kala babuku tomoni bandeko na sima na yo bazali baleki bazali bayaya po yo zaki na 5 ans soki bazali bayaya seke bazaki ya kopusana soki bazaki baza baleki seke bazaka na se makasi baza banani ba o baza na sima o baza na sima bayaya nanga okoki présenter bango ata po to pesa ba micro oui oyo grande sœur nanga Eugénie oza sima nanga grande sœur nanga Paola ya beya grande sœur nanga pe grande sœur baba zaka moi ya kopusa to bon ye ayebi makambo ebele peut-être akokoyanola bino moi nayebi te moi liloba moke kaka pa mabeya na ngambu na okuna na matali papa soko kopusa kiti boye oyebisa biso lokuta etika lokuta lo solo solo etika la solo ya beya o nyonso yoki pa papi alobi po azaka kaka na 5 ans alobi bo solo to akosi soka akosi bambaye bichette yeba akosi po ezali histoire otolinga totika ba congolais o nyonso ya beta soki ezali ya solo olobi ke eza ya solo tango papa akendaki na yo zaki na mbula bon tango ye akufi ko kufa na ye ngala laki na 20 ans déjà 20 ans voilà na sisaki déjà classe alors na koloba boye na kamwaka mingi ti na koloba koyoka ke Lumumba père de l'indépendance na komaka na kamwa conflit place wana pona nini ba oyo ba koyoka ngai o ba yaki na ba 77 wana ba yaki na ba 20 ans quoi ba biso to c'est déjà ba classe biso to tangaki que c'est Nzezalando qui est le père de l'indépendance na école bande ko tangisa bino voilà na histoire et même écoute tant to ko sala histoire parce que ba yeba kinga ba bi que oh c'est votre maison là qui gouverne tout et tout là to zai ko seka c'est que non c'est Nzezalando qui est le père de l'indépendance mais la grande surprise to yoka non et comme sous yete
échanger. Ndenge on a kolanda ndenge ndeko aza koloba awa aza ko expliquer makambo ya lobe eza solo. Pe naza fier mingi pona tina na ye. Komona ke azalaki moke na 5 ans. Mais azui tango ya koyekola ce qui fit son père. Na kozwa ba information et tout et tout. Et puis nga na ko sepela su mingi peut-être émission ngo esel malisusu. Po etali ke bakuluto aye bazala entre autres tonton Dieudonné et tonton Jean-Marie. Il faut bazala pour beaucoup de informations sur ce koleka puisque bana bazabana politiciens et ce sont des politiciens aussi. Ba vandaka kimia. Personnellement na tungisaka. Mais tonton Jean-Marie, qu'est-ce que vous faites là? Ah, non, tozelaka temps. Vérité et soukaka zaka tetu, vérité et soukaka na kubima. C'était un moment, na télévision, on a parlé un peu mal de Nzalande tout et tout. Alors c'est au tombeau kaki. Il faut que parce que c'est tandéké hein. Bon, bah c'est koloba balobi que non, il y a ça père de l'indépendance té, c'est là qui est là comme côté tout et tout. Alors c'est au tombeau kaki. Qui a tombé qui faillite. Alors le connaissant, moi j'ai vécu avec lui. Voilà. Tozala ki mayele okufa na ye ya zaki moke mingi. Azako ya kolinga malinga malabiso, toza ko lela pe toza ko s'écarter moke pona ko batela kaye. Et puis ataba oyo bavandi bala kimike. Moto azala ki mokolo azana simana ye. Tout comme na o mosusa uti ko kufa, maman Régine. Donc tozala ki penza ba toza ki formé pa na ye. Pe éducation o esengeli penza tozwa ki yango. Attendez to ko ba bazo mona nga ba que non, maintenant bazo comprendre ndenge ni na se comportaka pe na vanda ki ne pa na mokonzi. Nde yango wana kutala ke ba kama ba ko ba mabe pona ye na sepela kite. Mais aza moto oyo abundeli mboka oyo pe aza na bolingo makasi même na ba travailleur na ye. Donc un homme pacifique. Na yo ki bo poser question moko kotuna comment tant bazu bokonzi ye aningana kite. Mais natali moto yo alingi problème était, alingi mobulute. Il ne peut que peut-être se taire et puis kotala. Biso toza boya nzambe babi que quand le forteresse justement meeting esalamaki na esprit ya kosala mobulu te bake basali meeting mais trouble nde ekobima omoni makambo ya nzambe ata yo wana oza na idée moko olingi osalika moko ya bien, tu es visionnaire à quelque chose ozaka toujours accompagné na nzambe makanisi ya nzambe eza ya bato te okoma na niveau moko likambo komi kosalama yango moko comme qu'on soit balure nango yango moko parce que ça qui souci na bango mais souci na bango que indépendance c'est ça là mais bazaki toujours contrecarré tant ba ko sala meeting ça qui n'esprit ko sala trouble te boye ba ye trouble bimi alors na trouble wana nde sikoyo solution monani bakangi ye avant kutu bakene na meeting afa bakina kobanga mingi azwaki tango akeno kobenga président Kasavu à l'époque akina le président de la République te bakene na meeting mais moi sina linga kipete. Mais à sali makasi a memi na courage sur bakay meeting basali meeting de ce que trouve côté mais bakanga ki bango o bakanga maki bazala ki bawe baza ya bako basali ko bako au sala prison ba musu bakimi na kanisa ozo ko ba place wana azaki na expecter que ko sala trouble ali motonga na vandi na ye c'est un homme pacifique o alingi kimia apena bolingo azaki patriote oui balongoli kombo ya Nzenzalandu père de l'indépendance na l'école na nini. Bon ça je peux pas savoir parce que ngai na tanga kiye mais ce n'est que na mikolo yo le tangi na ba 76 non 76 na ki na 6e des humanités na qui diplôme na ngala 76 il y a akufi na 77 il était là mais ngai tant on a vivant na nebika c'est lui le père de l'indépendance mais kotala ke ba longola bato yo bazotala osikoyo oyo babosanaka ke Nzenzalandu azalaki cofondateur président cofondateur ya Bako fondateur ya Bako et puis abundaki etumba yepe mutasalaki makasi o uti koloba sikoyo nini okoyeko yebisa bango tango baotala oyo. Merci maman eloko na koyebisa peuple vérité est la vérité. Nous avons sambela, nous avons la Bible, Bible le Bible. Oye ya kaliboso ya nzambe.
Moi, il y a Satan. Donc c'est pour dire que oyo toye kola ki liboso na nga na zol baboyeza na ba toye kola ki na tango na histoire même ba historien ba yebi yango même na l'université. Ba que c'est lui qui est le père de l'indépendance. To lingi ba reconnaître yango parce que tant bazo ko masquer yango na eko sala biso bien te. Pe ko pesa pe mboka valeur ko sikola maté hein. Voilà. Et là qu'on a le bakango mingi tant que ba ko reconnaître yete que yende asala ki abako yende asa père de l'indépendance ba kambe ko tambola kate. Ezali bongo. Donc c'est un problème spirituel aussi. Qu'on le reconnaisse, c'est lui le père de l'indépendance. Zongi c'est une histoire que c'est lui le père de l'indépendance parce que ma génération, ça leur coûte rien. Pour la vérité, nous avons reconnu aussi que l'autre, c'est lui le père de l'indépendance. Azala qui paie la katia ba makambango. Mais ni teten zezaland, banga ba comme à niveau à indépendance sans va reconnaître début na fin parce que beaucoup le fin était sans début. Voilà. Donc l'apocalypse c'était sans Genèse. Voilà. Et puis Genèse en go ba fauché yango. Fauché yango. Alors il y a un des choses ça là moi pas. Vraiment moi te mais pas si penza. Ah OK. Pas si penza. Ba reconnaître yango. Ce numéro de téléphone pour te citer to commis déjà na sukaya. Papa papi tozo koma na suka. Merci maman nangai to komi peda na suka ndenge bolimbisimo mo. Numéro de téléphone pour bateau. Ndenge azo kende ngala sepela en tout cas maman hein to ko luka yo pe hein malobanga mon nanga boko papi pe moi papi nalandi maman soki lelo ba bengi yo balobi bani ba récompenser les bota na bino nino ko ba ko ba ko bengo lelo so ba bengi bino ba ça la papa monima ba récompenser bino. Moi, s'il y a des postes, tu vas accepter? Bon, ezali ka pour na poste te. Ezali d'abord va reconnaître mémoire il y a Edmond Nzezaland. Lokola gouvernement provincial, le président et assemblée provinciale à lobby année prochaine, il faut basser la papa monument et ça déjà pour Nabiso et ça moi reconnaissance mais reconnaissance c'est ça na ba poste te biso to sengi na gouvernement provincial à Congo central à reconnaître papa Nzezaland na ba lam oyo asali. Est-ce que bino peut beaucoup réclamer pour lelo il y a un problème qui se passe mais déjà ils a résolu parce que nous autres le mumba ekoyate pardon king to comme na suka moi na tout la voilà parce que lelo bon reconnaître papa la biso bon reconnaître c'est bien bon na ndenge ba bomaki ba papa la bino. Est-ce que vous avez un jugement de Salama? Pourquoi vous avez réclamé le droit na bango? Et ça qui mboka na bango Congo. Ba bomi bango lokola ba nyama on dirait que ba tout moko bazaki na terre te. Et le Congo ango jusqu'au propre de contrat ba tout ba kufaka. Alors ata ba sali ba monument. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut na ba valeur na bango wane za la reconnu ba tout ba bomé bango ba kanga bango ba tout ba bomé net gipe le mumba boy nzo ta papa na ya et puis peuple to accompagner parce que sans justice parce que le mumba jusqu'au propre de contrat za condamné. Papa la bilo ba bomaki akufi. Ba reconnaître bango te. Kaka boye po ba sala bango ba monument ba reconnaître bango et puis histoire pesi na okaka bango bato babundi la Congo ba mingi wana banani tout ba vandi la bango biso to lingi que gouvernement et reconnaître papa d'abord. Okay. Donc na ndenge bango balobi que bakosala les monuments pour na biso eza reconnaissance eza bazo reconnaître mémoire naé. Donc s'il y a des récompenses à faire et on les a makambo. Et quoi ça fait façon moko ba benda bilo pa pia blokanyaka parce que ba kolobaka bilo ba kolo Congo histoire bomba yango. Il faut te bomba histoire te. Histoire faux et ça la vérité fait l'Obama. Ce ba peso poste ba bi comme mécanisme il faut toujours te continuer kolobela Nzezaland parce que sali mingi po na mboko. Ata to kufa nzala to lobela na Nzezaland. Na suka to komi na suka. Numéro ya téléphone na yo ya libota au moto alingi a contacter famille Nzezaland pour na histoire pe to ko rappeler que papa zana ba œuvre et belé o atiki o ezana ndaku au prochainement to lukato la kisabino yango so que ça mutu moko lobi abenga bino pour éditer lisuba rééditer ba œuvre wana biloko Nzezaland bato batanga yango bana batanga ngo bayeba histoire au pesa numéro ya téléphone parce que ngana bakisa susu na dans les jours à venir
toko ça la fondation Edmond Zezalandu. Fondation Oyo Ozala na Kombo Nae et puis poto réhabiliter mémoire Nae to pérenniser l'action Magambo Onyo Soasala à travers cette fondation. Donc dans les jours à venir, nous allons numéro de téléphone 081 98 0243 balobabo ou 00243 81 98 12 699. 081 00243 et 81 98 12 699. Papa Tiki, combien d'œuvres on a commis? Papa Tiki va œuvre belé. Matériel. Ba oya commis ezali. Ba archive toza nango. Eza ba combien? En tout cas belé. Ce qui lelo mutu moko binga lobité to éditer yango pour na bana lelo yo batanga yango bientôt kende nango na ba maison d'édition mususu te kama moyen kozala. Na permission na bino. Oui, vous allez bienvenue. Muto roya na idée wana vraiment louable pour la qui Océan de la presse a silisa émission oyo po ngana banda ki lokwa na fongoli porte maboko esalinga pasi na tikela fongola akanga bongo ekukie ngaya bino na pesi bino ka mbote papa Jimbukele bato nyonso balinga Trésor King bomengo mokonzi na likolo Congo mbote na bino Océan lilo basuka na okata bango wana. Vraiment merci bomengo mokonzi, merci. Zoa micro. Ah merci pe pour na kopesa ngali lo basuka mais ngala ngai na yeba nini ya papa et Solomon. Yango ndi ya papa la bino poto ga na se on dirait te papa et Solomon wana eza imprimerie du Zaïre. Ah OK. Wana et Solomon yemoko asomba kyango esika ya mundele wana sima biso ezalaki imprimerie Concordia tango Mobutu abotoli yango apesi yango na monsieur Bondo Nsama o azalaki éditeur responsable ya journal Salongo. Ah OK. Ah merci beaucoup, merci. Ah bandeko na ngai papa Bondo Nsama biloko wana yo sala ya takufa to azali. En tout cas, na évité ce qu'a kufa to azali mais imprimerie na biso bazwa kango injustement. Injustement. Moto soka sali mabata kufi to lobaka ke landata na cimetière yo lobaka ke olanda. Bande ko balandi vraiment na liaki la sala pona yo ka ngamba to yebisinga biloko papa Nzezalandu benanga ki na zepa la bango moko. En tout cas, zo sala biso passe mingi. Ezali bongo ata moko esengote koyaka koyoka pasi oyo bato babundaki pona République démocratique du Congo et bato bafosaki Congo. Aujourd'hui, bango de bazo vivre. Mais awa lelo, to yaki poto analyser te, to yaki po bango moko baloba. Mais si ko to analyser ka, to ko so maloba oyo, to ko pesa yango le sous sens na ngona forme nango parce que to lingi te to politiser bango, pamba te bango bazala bango ba politique, mais buli ba politique to ba politicien. Toza bana ya ba politicien. Directement beaucoup ba politicien. Directement. OK, d'accord, automatiquement. Donc to kozala ba ko longo poto analyser. Merci encore une fois na King Bukele vraiment na kopesa na maloba. Merci na bilope libota na kolinga pe ko relater biso histoire oyo, mais en tout cas bobomba yango te. Parce que misusu pe ba komi ko interpréter, balobi ke bokomi parce que bomoni ke bana ba ya pe ba komi ko bima, yango bilope bolingo bima. Omoni mabe ya ba bana ya ba politicien. Botika kanal makamusima. Vrai nzamba azali. Mais il faut que vous ayez conseil à vous. Il faut que vous papa la bino. Attends moi comme il va les tu vas à la cima. Papa sali boy nga pela télé, papa sali boy nga télé parce que ba histoire na bino eza makasi. Ya monde côté ya Congo. Merci encore une fois vraiment la bino sur la bandi ezaki miso kitoko nga na pesi toli na libota po nzamba zali akobatela bango. Mais to boy bo benga bango pona kanyaka s'il vous plaît. Ba ko lia kanyaka te. Il faut ba bunde to ba valeur o papa la ba bundaki. Na banzi to sukisi na biso bino vraiment batu bolinga biso JKM musale za tata eza mama assalamu alaikum na banizima na ngai mama Jawa Anita baba il faut que moto vraiment ingeta la bala mvolozi histoire ya République démocratique du Congo ne tombera pas et ne tombera jamais to lingi to sala yango pona bino ba Congomani to bunda to kende ko délivrer mboka ndenge ba perdre l'indépendance ba sala ki ba patriote et non pas patriote alors ba politicien patriote. Parce que Boka est un ça. Que Dieu vous bénisse, qu'il a mis cette 49